Hébreux chapitre 5, verset 1 à 9. Le diable rôde comme un lion. Moïse Satana arulaka lokola cause. Lokola distraction, sosola balbanazambe, mukurona yenga oyo. Patriarche chapitre 5, verset 1 à 9, j'appelle la commune. Voici donc les recommandations de l'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, des participants de la gloire qui va être révélée. Chapitre 5. Donc, verset 5, pour la gagner temps. Verset 5. Vous qui êtes jeunes, et vous soumettant tous les uns les autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Bazana mokidi. Alléluia. Kikazama pamoja yo. Kwa maana sasa tufanye na kuona hivi. Lingomba. Ninamo tulobeli ke batu bakosani toyaka kufanda na mesa nkolo toyaka l'église uniquement tozana attente ya venir ya Christ. Bato bakomi distrait baise na lingomba iyoka kosali na nzala nazota na mangomba na biso nyonso tozoremarke leadership ya bagene bazobima tanto mitu makasi liboso bato baza basupérieur bagene soki atangi soki akomi na niveau ya mwa likolo mpo ezozala bongo na mangomba na bafamille bato pai kofandi tokokomprendre ke bato baza basupérieur na biso tanto ayebi français te na kati église tozosala bato baza basupérieur na biso tanto asala eloko moko te asala mpe université te tokokomprendre le toza na pele ya depile deuxième cinquième topesa bango respect mais une fois na masanga na biso il faut atteindre niveau moko. Niveau wana Satana azobouleverse mitema na bato kolinga koyebisa bato lokola bonzambe eza niveau yaza nango wana ekozala classe ekozala mongo ekozala niveau moko bato bakomi baepoli bato ndenge baza bamikolo na église na masanga epai bafandi bazozwa biyano epai na bato bakopesa bango biyano te esalamaka kaka lele bato bazomesana lele bato bazokola bazodetekte bafaille ya baninga oyo baza lokola basupérieur na bango azalaka nde na mbongo te azalaka nde na basika te ayebi nde kuta na ngai te bango kutu basala na bango théologie te ngai ndenge naza kosengi nasilisi niveau nakomi docteur bible epesi biso
biso ningisa te biso lokola bagene lipango libalukakango epesi biso possibilité tomata likolo ya bato bazongamba biso te culture eza na monde entier je valeur na yo limite na yo je valeur na yo obéissance na yo secret eza na obéissance secret eza na obéissance na kata tokofungwa mamala biso bagene toyeba kotosa tolada entra ya humilité humilité nde ezalaka moto areconnaître même après 10 ans nasoki bakende wana apapa nanga wana amama nanga wana ayaya nanga nga na limi boye moto nyonso aya kosambelaka atangaka bible vie exagérée na famille na bino te vie exagérée na niveau na yo te mais vie spirituelle exagérée na bible c'est la constitution ya nzambe liloba na liloba action na action ozopose eza na retour nango nde na 6 bazokonfirme tomikitisa na sa loboko ya nzambe mpo ye atombola biso na moment convenable eza na bana bazowelela héritage bawelela nano kogani mpa ya bavie ngai ye tozofanda naza na papa nanga asala olakoki na ntongo moko boye abengi ngai totikala so ndako moko te asala ngo te mina ngokamoka abengi nga alobisani ngasi nakomi mokolo deja ngasi nakomi mokolo makambo mosusu yo fo bala kosala liloba kiloba natala ependa boye naza motema nani bamikolo ezakalela batoloba makambo boye alinga kufa donc alinga kufa te azwi kamene ya salaire abimisi apesinga alobi napesaki nanga kombo na yo na mosala soki ngai naza te yo moto banda kokende kozwa salaire nanga estce eza na chene moko azali awa alleluya marque ya confiance père afanda na gene atali a comprendre gene oyo agene na kopesa confiance oyebi na periode wana bateka lupango na biso ya likolo ya makala bapesa mbongo epai na ngai na mbonga yoka biloko ya bagene tala gene moko azala mobate na yo tona yo baopesa opesa confiance wana mbonga lupango bapesa epai na yo okende pini mbongo ya lupango bagene humilité ezali kisi oto ezali modèle oto ezali manière ezali acte y'élévation ya bato na bilikulu bato bakomi bepoli meme basali na nzambe okoyeba lolenge ezokosekache na fausse humilité lolendo ebombamaka na humilité ya lokuta otala bato moko aza na humilité bisuku ozotalemo omona mboma lolendo kati mwana na nzambe balobi afin qu'il vous élève oza na pose élévation talaka na ngonga wana mama zo mpe mama Sophie mama Isa ale ngai na nsima normalement fona banowelela nga mwana liboso ya famille ndenge eza mosoki likambo nga mwana liboso me yo mwana liboso tozala na elembo wana oyo bato banakotiolo mwana liboso oyo banakotiolo na niveau humilité elekisaka biso baage elekisaka biso niveau etombolaka biso odela meme ya pense na makanisi na ngai lokola mwana na ndima yango te mokolo moko papa wana akobenganga aloba salaire na ngai na maboko na yo banda kogere nebisi papa ngai ndenge naza boye nakendekendeke mwana na yo sala de façon ke oza komba koko na yo wana mpo soki babengi ye akezwa iyo mbo mosisa masuku ouzwa te
Mais na suka sasa na kokende na pembo wana na pendi mwanda kuna kati na tena push. Humilité, ils ont permis de dire tout ça là-bas. Banikolo de Kolilelo. Tout ça a posé Gaza de pardon. Pourquoi il est passé à ma déjà bloqué? À sa humilité, ils ont bloqué na bomo ya batebele. Batebele, à celui qui tombe le Nicolo, ils ont bloqué. Moi, na kala na bandeo kanisa makabwebele miuzo ngolu osamela ka l'église sakoli na lobaki boye olamu nyonso tosalaka comportement na biso relation na biso na nzambe yango erandaka efficace bademande na biso epai ya nzambe yango erandaka losambo na biso efficace comportement tozozala nango lelo oza na humilité te liboso ya bato esengeli na yo oh, ça la humilité. On peut aller lever même dans un moment convenable. On va peiner pour qu'il y ait un matate. Aux anasés. Les jeunes, les loups, les jeunes, et ça pisse au nios. Bateau, vous avez une expérience. Bateau, vous avez une macabanza. Bateau, vous avez une macabanza. Mais ton compte, vous avez une macabanza. Les jeunes, et ça biso nyonso basakoli baprofete liboso ya na biso Yesu. Biso tozala na humilité. Toyeba kedeza na yaya moko. Oya kota maki ya liboso, oya kufa pase kwa ya liboso. Oya lolelaka biso alingaka nini, atindaka nini. C'est que il y a richesse, c'est que il y a élévation, l'humilité. Christ assimiliaki pour azala élevé likolo ya ba angelu, likolo ya ba sali nyonso ya mabele. Mokili tourni l'orgueil. Mpona nini? Mokili za ashi na mokongo wa Satani. Satani azali nganga ya bato alole. Mwana liboso akosopose epai na nzambe abimisa bitumba neyebi calcul na ye te. Manka humilité esolisaka biso bacalcul moko odela ya baforce na biso. Atali mpenza abendi bato mibale abimisi rebellion ale batelemi liboso ya nzambe. L'orgueil, manka humilité. Est-ce qu'il y a une occasion d'atteindre kolonga te? Ebongisaka mayele na biso. Ebongisaka biso lokola tozosala malamu. Epusaka biso tokende plus loin na badécision oyo eza négatif. Oyo kokangela biso porte. Makasi na biso eza na makoki ya kofongola likuke te na vie. Mais bolingo ya nzambe balobi afin qu'il vous élève. Qu'il wana eza nani? Qu'il vous élève. Eza nani? Amen. Il ne faut pas faire l'hypocrisie dans la vie, dans le domaine de notre vie. Ce qu'on sent l'hypocrisie, ça l'aide de la manière. Pourquoi? Ce n'est pas les pasteurs qui vont te rémunérer, mais c'est Dieu. Est-ce que la bonne femme a beaucoup parlé de ça? Il rôde comme un lion. Alléluia. Il rôde comme un lion. Alléluia. Toyebango kobanda na Eden. Moïse Satan na Apocalypse 12. Amen. Verset 8 à 9. Abinisa bitumba akokate bakuaka ina armée. Ya ba légion, ya ba démon, basala mabele, bajuru na lula, basosala lema, basolo bakiti na chanza, po ayibi anatemba oke, kokitalewa, apose makolo na sable de la mer, korone na ye, et to démontrer férocité na ye, pensée na ye négative, objectif na ye pour dévorer, pour détruire, n'est au monde pour Yesu, apesaki Malobana, Jean chapitre 10, verset 10 à 11. Ali Moïni, Ayaka pona ko égorger, ko détruire. Ayaka inike ba pona ko bebisa. Mingai mona na nzambe, mona na moto, na yaki po bapate na babasala na bongo. Alléluia. Est-ce que ça va pas na nzambe basalia?
ozalaka moto ya baretard, ozalaka moto ya baretard. Yo yaka na ngamba nzambe ne aisance na yo, ne élégance na yo. Oyo ozala na humilité ya kokumbaka motundo epai na nzambe. Koyoka malobo ezobima mpo ozala peni. Oyaka na église na telefone na yo ya 4 si. Oyaka na église na manzaka lo asimotie. Na veste na ye. Biloko eza kwi na yo ya bwana. Na tule wana ya sika. Nzoka moto aza na humilité ayokaka. Le nazobaka nde mokonzi Yesu ayaki mpo na kopesa bomoi epai na bapatene mpe bazala na bomoi efuluka. Le nazoyoka ezosala ejoa. Orgueil ezorendre biso insensible. Orgueil ezorendre péché biloko eza poli mpe ezorendre poli biloko eza précieux. Lolindo ebomaka miso ya molimo. Lolindo elongolaka mayele ya molimo. Lolindo etikelaka biso kaka pense ya mibale. Est-ce que réellement mpenza nzambe moto alobaki bino boliaka nzete oyo te? Non, pas du tout, pas du tout. Beaucoup fatigué. Mais il y a des gens qui ont quelle intelligence? Intelligence à recueil. L'intelligence, c'est ça la double axe. Mais tout la mission. Tout ça, la facilité pour appliquer, pour y a ça. Tu as la facilité à compliquer, pour y a ça. Mieux ce sont les cas à travers notre cœur. Pour y a caché, la carte enveloppe, il y a thorax la mission. Et l'autre chose, ça la mission passe à voilà. Montre la prétention. Et pas une ligne, tu veux qu'on se décharger, tu soyez battu. Qu'est-ce que signifie décharger fou? Qu'est-ce que signifie décharger fou? Pourquoi l'icône est le couteau, qu'on sopa, qu'on a mobiba. Il le petit athée. Qu'on ne pas les amis à côté manayo, peut coacher à Okuna. Décharge les cœurs et sa poubelle. Le cœur est un endroit immense. Et ça amassé na émotion, na réalité mieux sur la mitema. Pas ça la cause à l'orgueil, pas ça la cause à la humilité. Mieux c'est les cas dans axe. Il y a cœur. Na biloko le mato et yogi, on a mis sous na bisole totala. Alors mon face à la makokiwa. Et ça la base dans l'ensemble bébé, parce que c'est déchargé, c'est ta décharge. Amen. Déchargé. La soumission. Est-ce que Abra 4, Biloko fait dire non. Les autres choses, c'est des sacrifiés. Moi, nous avons des problèmes. Moi, Nathalie suis Nilise Yaya. Est-ce que nous sommes qui pas un problème? Nous sommes qui pas un problème. Mais l'autre chose, la différence, nous avons dit que signifie décharger faux. Et non seulement pour rendre irresponsable, non, mais pour la politique à déjà, et ça automatique. À travers nos prières. Puis dans son croix, on a fait ça totalement. Nous sommes et ça n'a pas d'ensemble bébé, parce que la panier, à chaque fois que il loue pour la bague du macagne sauté. À son lycée panier, Bantumba, à son lit, Matique et Tikali, il loue à son Tikali, n'a qu'on est à son permanent. Même quand on s'est déchargé, nous sommes là dans l'ensemble va combattre avec les échecs. Donc, à Fanny Béna, à ce s'est déchargé,
soki asilisi azokomprendre ke ye vie etambolaka te ngai nalongaka te ngai nesuwaka na nga ngai nazalaka moto ya pasi ngai ndenge naza boye azomipesa bakombo azomipesa bakombo. Alors que dans la réalité à vie, ici va benga ye kaka na musala mais soko kuti na molimo appelle wane zati wana naza betala kosai na zaki yabla bemaka distraction yabla azo trompe biso ya trop parce que ezoyibana na basese ya bato une fois kaka babengi ye na classe abali kosedecharge Seigneur sala la grâce nazo na classe ndeko monya ngobo classe ndeko monya ngobo alingi pa ya moninga na ye faux salaire babi le natali kombo na mwe kombo na yo bana mokoto wana aksa losambo na ye etakami akomi na joie koleka moto aza na humilité abali komikomisa abali komimona grave abali komimona sort ye ndenge nini nazwaki olia koba na kozambela na koloba na nzambe opermettre kombo na nge bima sunganga na avance asuki wana après quelque temps akoya kocomprendre kende kombo bayebisaki ezalaki faux salaire administration esalaki erreur na mokanda ya bato examen leta kombo na ekotaki baerreur akie diplome ezaki akota na asala ba nuit blanche ameya ba masanga alala na kwiti ya se déchargeaki nzambe abimisi kombo e faux alerte donc arepese pendake mbayeleli totyaka kose décharge mi oya na problème na ye ebimi te etikali na ye okomona lokolo yango eza tiki apart grâce à ça eza ba faux alerte mokolo wana oteki mwa malamu sanza wana oteki mwa malamu osantiri mwa avancement soka mboko hospitali ya Bwana mboko bakoya na koloba buka ndako basala bino mabe ya Bwana mboko ekope mwisho ya Bwana faux salaire na bani nzambe eloko ekoti te na vina ndelo sango na yo nzambe nano ya yo te ozwi mpe fiancé mais ya 2 jours na 3 jours yo kabisengo aloni nani akokani nayo bato nyonso bayebaka ngo me motu na motu natitili na ye okoye kokutana boye likambo ya malonga esati il est monde un lion oyo azorone tout autour na biso mwana nazali kitisa mikumba na yo ekolia yo ekomela yo ekoboma yo ekosiliso carrière mikumba elongolaka foi mikumba elandaka lourd bongo ya panier oyo ezali kere na yo nzoto na yo mikumba elandaka biso faible mikumba ekomisaka biso bajaloux mikumba ezalaka ke do réfléchir te mikumba elongolaka biso bongo ya bonzambe mikumba ebimaka na susi ebimaka suicide ebimaka re ya service ebotisaka comportement mabe epai ya bokristo tala mikumba nyonso mema isili ekotika ekabolaka bato na bato yo nde boza wana mikolo oyo yo na Jackson na Emilienne na Jackson bokomi bakamarade na kutume na moi naloba bayeli bikamarade na bino te bato ya mikumba so siko bokutani yo na siko mikumba ebandi nga ndenge nazabo ata nasambeli nzambe apesaka reponse yoka Jackson be apesa ko reponse te nga pata nasambeli yenga bili nasala papier wana ebaje nga tika biloko wana biso tokila mingi professionnel na makambo nzambe aza te alleluya nene nga papo na oloba biso nalinga naza professionnel l'orgueil prof aza te seul Jésus-Christ yena professionnel Satan aza menteur loba amelo abonene wana moyi aza menteur prof aza te preke yebilo kwa koloba décharger na mobimba le nasambeli nasiki yango lokola ali abali kozobanda mpona kose décharger
mwana naza leso moko alobi bayese wakati kumana lokola ai yoka makabasoro wana bamate ya kala toyoka yango eza mate ya kala te ezo dépendre na réalité oyo ozo traverse l'état de nos souhaiter mate ya kala eza te ai balobi chaque année avec humilité afale makolo ya mosakoli avec sincérité du cœur avec le cœur de Dieu katikati na ye azalaki na libération ayebaki eloko nini na koloba azalaki na eloko akobimi na nzambe te moto asimiliaka moto asedechargeaka atikaka motema na ye kobima epai na nzambe yango nde decharge wana ezomema biso na dépendance totale na jide sikoyo natika souveraineté na ye chaque année chaque année chaque année chaque année chaque année décharge monsieur izwakata na baenseignement na yo ozwi yango soki na songolo priere ya 5 minutes na ya 2 minutes owumela na losako eza malamu te obo yesu babanda kosala nini na ngomba butu nyonso badakelala epai na bango te badaningalala ata na bandako te epai yango teli bandako eza te bandako ezali mose bandako ezalaki te bazalaki na bakapo mpo na nini asalaki je nango kuna te esengelaka bima na lisobe mpo na nini nzambe abandaki kolobele wana te esengelaka mata na titile moko tofela attention na bajugement na biso ezobloke biso bible oyo interprétation oyo soko asimilango malamu te ekokango mpenza na libende osambala basalelaka bible atangaka mpe bible akotangango mpe na motema na yo makambo oyo satana eyebisaki epai na Adam na Eve ezalaki ya solo mpe ya lokuta seki ya solo isomelo na nteye alleluya isomelo na nteye oyo ayebisaki yesu ezalaki ya solo kokokwela akotinda baanjelu nde bayamba yo ezali makambo ya solo makambo oyo satana ayebisaki yesu na lisobe so kweya nani nzambe atinda baanjelu bayamba yo alobi komeka nzambe te tokomeka nzambe te lonafandi kaka onakwela non eloko ezosala biso mpasi façon ya kosedecharge lelo ye mpona kosedecharge vile tu ali afandi abalofile akenda ndako zero azongi abalofile na mulelandi akenda ndako zero bible elobi na biso te mokolo moko ali abadolo banasambela mingi na kosambela lisusu te ozotraverse makambo ya pasi esheke ekole lokolela bana nzoto bato ya mokili bazoyeba te meza balona yebi difficulté na yo soki kozala lolendo te kozala disre te balobi na biso tofeye mpo moyini azoyengayenga tout autour na biso azoluka nani ya kolia aliaka pense na biso aliaka kondima na biso aliaka service na biso aliaka nyonso ya malamu po eki kopesa bozabe na biso kilo atebolako osapine na bomoi moso okufa satana asali yayo okomaka ke epai bato bafali obimisaka makanisa mabe toopese te toolobise te ata apesi yo mboni kozwa te ata aseli yo kopesa ye te ndenge aza wana mokolo na kosali na ndako azango oyo mwanakazi ya satana yokanzi na ndelo oza pene na esika kozalaka nguru banai ya ngele kozala baninga na yo bozosolola makambo wana mele tozala moninga na biso yesu aolingo te ozala ami na ye te yo fo ozala ami ya yesu alleluya yoka yesu ndenge akata na bakana bakete baorgeye bamona lokola ndenge baye na bonzamba mpale bango bato mosusu te yoka seigneur tokende kote bipai tokomi kuna tokoti bato mosusu bazoteya na komona na yapesi bango nzela topekisi bango yoka sikoye véritable moto azwaka badepo na biso areglaka moninga malamu ali te bakoyo baza contre biso te baza po biso otika bango mpe bateya amoni mama nazakona abasisete na mete
au lieu de protéger, comme la présidence de la République, protection si vous protéger. Bataille maman a Azoya Nassima. Bible